Alors, tu côté la suite maman on pas au ça la émission, nazo parce que pas ça là qui déjà, bah tu peux balandi et tout ça. Alors, le col les abongo. Moi na biso, le col andimé que nazwaki. Biso pe ba maman to za témoignage monene parce que to za na bon moyo, to zu biloko na maboko na ye te. Alors, ils ont dit comme asola na maman. Comment qu'il est ballon quand ndenge belé, et ballon ndenge belé. Est-ce que vous avez marre de ma côte santé? Pour moi, il m'a fait mon ado, tu veux le bidon. Aux hommes, il n'y a pas de bien, il y a des numéros, mais la bombe, c'est qu'on a un ado, joyeux, mais elle a dit numéro, on a expliqué ce qu'on a dit. Elle a dit, elle a dit qu'elle a dit, tant qu'elle a dit, elle a dit, maman, on sous. On a pas dit qu'elle a dit, qu'elle a dit, c'est pas ok, maman, on a dit qu'elle a dit. Aux hommes, si on a eu comme maman, madame, on a fait un ado, binanga, maman, on a dit, on a dit, mais c'est qu'il a dit, binanga, à Koya, on a dit qu'elle a dit, aux hommes. Quand le biloko asengaki ke soki tozwaki biloko lokola tozwaki te asengi il faut toloba parce que ye mpe eza pene ya mosusu mwa bato mosusu mpe nde mpe elobela bato nde pene mosusu baloba na ye eye mama ngo boye asengi vraiment oyo eza kwa kosambwisa boloba soki bozwaki yango nde touti oloba tozwaki te mpo na nga namoni yango te namoni akoni te nasatandaki mpe nango te. Ngolaki na ye ba scotch wana ya poto nde ekangaka so namoni ke bafongola ye na ozwa te parce que nazali mpe na posa biloko te neti nga mpo na nga na part na nga eke namoni yango eza déjà touché na ozwa te antuka so eza touché na nga mpo na nga selo nga mtamtaka bakoto yake mtamtazama hapa naite eloko yaki depuis décembre abenga ngai azobenga oyo dimanche tokoka naye bosa banda wana mpe na bosana bango bakangi dati ngai na bosana okuna dati wana ya décembre ezaki dati sikoyo lelo nakoyeba nini eza na kati ya koli mpona kende bosa nayebi te. Et puis maman wana alobi lo moko nayebi te eloko nini ye alingai kosala na biloko wana po ezwa temps ebele parce que kobela na ye ezalaki ya okota hôpital te soki azwaki tante amoniki moyen nabenga so bamama eza te o soki abengaki na maladi nde wana toyengeka toya tozwi soki mpe amoni eke maladi nanga moyen te yango natunaka aza na bandeko te ta mosu kopesa ta mosu ndeko moko kende na mais lolita mpe Lolita ngo azomonana te, Lolita pas te. Donc to suite na mokusi. Netina, c'est collé na pesi confiance. OK, na pesi confiance. Na évité tant aussi c'est mission. Oyana. La vivre bolele. Bon fele bolele. Na va famille na biso ya Afrika. Ceux qui maman aboti mukie ezala ba 5 sikoyo so natali na 9 mama wana seke bana baboza ata ba 45 po kokete na 45 orphelin balela na kombo ya yo nana omona oza projet epesi nga pasi mais nga apesi na nga constance nayebi ke so osi kosala émission oya nango so eza nango nde mama dalobi so eza nango kaka ya okanga mama dozwana e bat bozwana bango c'est ça on a fola comme si bat banga bayebi te kokoka nga maye na omenga tombola batezala bebe bongo nde nalati boye nalati boye eutai pa coquette ni tolati biso nyonso motai motakalaka aza te soki okoya nango soki mpo okoya nango te yo kaka bon ngwanzo ya bato ezali tombola bato ezali marché mongo kwa tombola ezali kato ezali vraiment ngata oyino nango te eza nango ndenge moko famille eza kaka
na confiance na ye aoyana déjà yaki comme déjà kuna uti enfant et uti France et comme anti comme ozala biso maman dit maman je dis bon apparemment parce que bon la période vous avez un problème mo avant na coquette vous avez pas eu un problème avant makambo na coquette pour na ngana ngoba coquette a mwana aza pena mwana alors mwana moke neti coquette parce que ngana ki mama na ngana ngoba mwana moke problème ni to kozana ye ngana yamba ikuti tanga yaka ne kotana nge mission nazali kutu prête te nazaka na matanga coquette sana nga émission na lingwala epa ya mwana ya malilo akufela mobali nde nakenda kovanza nièce na ngana na yebisi coquette na ndako na nga te mama place no tozana oya ayaki alors ka nde na lobi na yebi coquette na théâtre mais pour émission kosala nimba liboso émission ka ya mwana mbala moko bikamwana ya kolelela wana ngapi nalandaki basingaka ye ana ndako nzala tout ça nayebi te nde ka mama alobi toza baveve ebele me biso oyo tozawa toye mpona likambo ya biloko oyo batindaki toye mingi mpona likambo batindaki mpe kombo coquette mpo ye nde moto ayambaki koli fa ye biloko wana avant aloba nano makambo ebelebele ozo comprendre ntango bamama baotanga coquette baotanga mama Mélanie motindi biloko moyambi biloko coquette alors kombo wana mibale ntango ezotanga na moto atindi na yo moto oyambaki kombo na etanga mipamba te parce que ayambaki mpe azo reconnaître ke ayambaki alors pesa bakolo biloko opesi te ntango yo opesi te mokili oloba nini mokili bakokalifio na ndenge nyonso mais neti nga so eza ngani tamaka maboyi nakomikitisa na ngai nakoisolola na mama wana mingi nakomikitisa po osolaka na kolo biloko ata lelo okuna obakisa na ndenge ni même kolo biloko moto azomona na mpasi ya biloko na ye oyo atindaki bato yatindelaki bazwi te siko biso neti ngabo ngabe moto batindeli biloko namoni yango mpe te esanga na mpasi te parce que namoni yango te mais pasi na ngai eza ya veve wana ozo comprendre na oyokela nde veve wana mawa parce que atindi biloko na olobo moni bato oyo là mosusu tosala bémission bomonaka tosali émission totiaka banuméro na biso totindaka te topesaka banuméro alors pourquoi pas nde totindaka banuméro bongo so olobi ke nasangisa par exemple parce que kotinda ndambu nde mosu ekozala mpasi ozwi parmi baveve wana olandaki émission na bango ozwi numéro na ye obengi ye otia en contact le mosu na agence zela nasilisa opesi parce que eza ya biso wana ekomi ezalaki coquette akabola bato soki baofeline soki nini mutu mpe akondima na minute oyo toyebi te soki mpe ezalaki bongo so ezalaki bongo te nayebi te alors tokotala soki mama oye mo mpa osala émission nazoka soki mpe asalaki déjà bato mpe balandi ye tout ça alors lokola eza bongo mwana na biso lokola ndima eke nazwaki biso mpe bamama toza témoignage monene parce que toza na bon moi tozwi biloko na maboko na ye te alors eza likambo asolola na mama mpo mokili ebalolango kaka ndenge ebele ebalolango ndenge ebele ndelo na question oyo bino bolobi ke coquette alobi eza mpe na baveve ebele basengaka ye sikoyo natuna coquette ngana nakomiona te mpona na répondre coquette po veni omomona ibango ngana natuna coquette okangi yango na mpasi ya mbongo na yo opesaka baveve wana ubien onaye mpe baveve yango te lokola baveve wana basenga po yebi bango ya problème te talaka na bapolisi omoni koma moto asengaka yo oni na raison longola oza na raison baleki motuni bapusa baleki kosenga basengaki yo mbongo na yo nzoka nde ezalaki ya bikende bizunga nzoka nde oyo banda kokalifili mbongo na yo yapesa tout leja ya pamba ezalaki olesaka baofele wana eza nango mpe mabe te tala na bakoli wana koli omoni ya moto deja asenga yo kokete wana na raison mama longolaka akombo ya moto arekipere mbongo no na bakoli wana biso ya moto tosenga na biso te nayebi te oyo osala ngai ntango oyo basenga ngai nde kokoa oyo basenga ke ayebi bango alors ndenge ayebi bango akanga bakoli na bango na compte ya mbongo na ye ozokomprendre me neti nga boye nasenga na ngai motu te
kutu bazala baninga kutu mbai na théâtre kutu na senga katena kina oluka bango pona senga bon na ko senga mwana niti ba mwana ti azo débrouiller vite ndena zo aoya ngabana na ndako niti ngana na bana na ndako na tumisa bango te na tumisa te parce que na otala na bibano basala nani lobi na ngasi na bandi otungisa bon kokete na senga mo na ndako bana nzala kokete kutu mutaye sans so kufi kokete zaina na makambo te sans so kufi komi mikolo belé bambule belé de koketa ko ngosa musalo bona olelele na ni na olelele na ni a récupérer biloko ya ba obalia bambongo na yo ya salisaka o mama wa matamo matembeleza ta landa voilà merci beaucoup maman to kuna suna suka de mama koti makasi boye ba artiste communier soit ba responsable ba groupe ba contacter bino quand même pour na ba tenir situation bon neti ngai ke wo kitsa moto neti ngai master nada parce que nga abandon jouer pas na ye en tout cas télémenenga ye vraiment na habiter nga ne pas problème te polémique te avec ça nga vraiment koko na meka ko ka fuzura te donc na yo kate olataka déjà na moni loko to bomana te zape mutaliboso te aza biloko akomisa te donc bazape belé basala na bakomo donc Nande Mastor, nous avons pour ma président. Benga Kinga, responsable du groupe, soit président, soit collègue, contacter quand même pour maman. Bon, ngai Suzy Bantu. Ok. Suzy Bantu ibisenga mandu makambo na yoka. Mabona na ona malembe, ngabi ezali kamba ofinga mutu te, nini te mais maman ngo aza ko insister. Que atinda biloko na ye ya solo vraiment boloba na media soki bozwaki boloba soki bozwaki te nde loko tosali lelo ke tozwi biloko te ok on nous fait un souka il y a un message particulier pour lancer dans la ndeko coquette quand on kabana ngai na oyo coquette aza mwana ba na âge na ye nde namonela ye akozala mpe koko biloko eza biloko ya mokili ngai natia namotieli komona yango te natikeli koyeba yango te ata kutu namonaki yango bilamba ezala mbongo eza eloko moko te po tomona bato baluka bambongo bakenda oket nazali na problème moko te ozomona amitungisa o bamama tozali na problème moko te ya kokange na motema oyo koketa asali eloko moko eza te tozoloba ngo kaka mpo ndenge ezalaka kaka mama boconfirme boloba bozwaki to bozwaki te yango wana tolobeli yango apart ça toza na problème moko na koketi te aza mwana biso azala na kini. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a besoin d'un souka, pour la date de partout, dans les différentes chaînes. Il y a mis de Fernand de la boîte à de mettre tendance, on se met voir au prochain numéro. Est-ce qu'il y a un numéro pour qu'on fait ça? On a un numéro. On a un numéro, parce que vous avez un maman. Maman, moko aloba, oye, akanisi, tout ni conseil, non? Et maman, le quoi comme elle a la tête, maman, pas le yoga de ce que non. Pour le bic, maman baza, et le bayokanina batu mususu, na ketete. Maman, moko aloba likanisi na ye, baeka ko ba mona na te. Eza bongo ngai pe na lo. Kete aza mwana wo biso yo toboti aza mwana biso. Pona ngai nalimbisi makasi aza mwana. Biloko ya mokili tokokufela ngo te. Obien lelo toloba maloba mabe obo mwana boye te tolimbisi. Soki alingi apesi biso, soki alingi te alati aza mwana eza kitoko. Toboyi na biso te. Voilà. Maman, pour avec ça. Et bien, tout ça, tout ça, tout ça, c'était comme le monde a signé. Tous les cas, tous les cas qui te sont quittés. Mais toi, le problème, il y a des gens qui ont travaillé dans le colonie. C'est toi le problème. Quand ndenge wana, kolo biloko asengaki. Ke soki tozwaki biloko. Lokola tozwaki ta sengi il faut toloba. Parce que yépe ezapele msusu moi batu msusu bende ba moyo ke lobela batu bende msusu ba loba na ye et maman ngoboye asengi vraiment o eza kwa ko sambwisa bolo baso bozwaki yango nde to utolo bato zwaki te
mpona nga namoni yango te namona koli te nasatandaki mpe nango te. Alors eza likambo ye nde aswani kaka na mama batindaki ye biloko parce que so ezalaki eloko moko boye kobeta ye na ndako na nga azwi ake nango wana eza nde ye mosusu mais wana batindini ye mpe kaka moto ayambaki yango ye mpe kaka moto amonaki. Alors toza na problème na ye te asibongisa na mama wana surtout nga vraiment nazala po makoquette wana est ce que elo ezalaki na kati nayebi yango tozala nano na problème te mposo ali na problème nga naleka na émission na yo te na biloko mpe coquette nazala nga na problème na yo te mais seke galerie mongo eza nango nde naza mpe boye eza nango biloko oyaki nango te donc namoni ntina nini nakokanga kanda te na biloko okutu nayebi na nga te namoni kutu mpe te eza likambo akanda te na nakanda te so omoni nga naleki eza juste mpo basalaki appel na bamama nyonso tout ke oyo biloko na ye ezali so amonani te omona nga déjà fifika 14 déjà ebisayenga bikokove bakoli na kotuke bakoli biloko ezali naboye nde naza boye zobi mpe na otaye kozwa biloko epa rachel mokomene auti ozonga kutu naotoza biloko epa mwasa papa adrien makasa naotoza biloko nanga pa rachel mokomene na biloko eyakayaka nango mais conseil eza kaka ke mbala nsima vraiment kosala biloko osali te parce que mama wana ayebi yo te atiki bato ebele apesi yo confiance okomprendre lelo apesi yo bilamba loba koyeba noki ezwa contener wana okabola loba okuna koyeba noki nangi nasomba lopango moko ta mosuku na okita te sombelanga mais ata soki asala yango te soki deja osalaki monika nde sango ekei na ndenge biloko emonani te so tobenga yango omeli soki tobenga yango nde nayebi te ndenge moko mpe soki mpo okabolaki yango sango mpe ngai kaka kokende bango ezala mibale sango mpe kaka ngai kokende ke bango ate asali bien donc nopesa confiance ongai kotuta mitema bato mosusu ke lelo so anga asala problème yaka apartir kaka ya likambo oyo osali lelo na koba soki oza na fiancé so aza moto neti abanga mingi akobanga biloko ya bamama ebele oyo na baorphelin soki 45 oyo ameli abangi bango te bongonga makamno ekobeba belle famille mpe mosusu bazala badiembelaka kaka na likambo boye ata bozala na bino bien mais so alingi adiembela akokaka place moko mpe adiembeli moni te ke makamno ebele ebebi donc mpo na ngai vraiment kolemba te mama wana mokili esama liloba avant ozwa biloko wana bosololaka ndenge mpe makambo esalami mpe mpo na ngai na koloba nao kaka ke mamango benga kaka mamango bosolola déjà mabe eye bosolanga mamango soko koraisonne ke après émission ozosala oyo otika biloko yo soki mpe omoni ke ndenge olobani nanga ke nonosambo soki ndenge nini yo kaka me nga na kanda na yo te tokoza mpe na kanda te mpo tomonani kaka na makambo oyo kua kanda ezala ya nini donc nalingi yo mingi koke ezala na mais dis-moi, vous avez quand même un numéro, ou à Bandé Kobengi là, et comment vous avez avant benganga kwa benganga jour wana pa otikela nga biloko abina na bungisa kutu numéro na yo na siku tu numéro ko zo pa mungu nde na bengi yo to ba pe numéro musipe da bo bengi o bengi no pe bo tiki on pe ka bon est-ce que ozo ma ozo na koti santé po moni mitapengo na zo tikelo biloko ozo mona ye pa bina na numéro no me na bungisa ke mona na zo zo yo te mais na zi numéro na zo ya ko le otikelo biloko expliquer sikanaza era ye ayo otikela nga biloko tanga ebisinga na oke kwa mama mususu ngana yebaki kalo kwa yo otikela nga bo sike kwa oke kwa mama na oke tikela bango ozomona sikona yo kama mama ndaba lobenga nga lobina nga bango bazwe biloko tunga ko me sike nga lobina nga akoya otikela bango biloko ozomona sikona mona kolo biloko ndaba ndiko benga nga ndiko tuna nga biloko soki biloko nini soki biloko na mona sikoma kama yindi sike ko migrave ozomona mais na bakoli ozaki ba remarquer pe que biloko mseza ozanga nde na expliquer ki mama na kata koli nde na lobela ki abi biloko mo eza de ton côté c'est bon biloko na kata koli na nga apa kali papa mais na koli na nde tuna kinga mama nga binanga yebisanga biloko zo na expliquer alobelo monter binanga kali papa nde limela pesa ki li papa
si yo mama na isenga kaka ya wana na mwa biloko abaki na teki biloko moko pembeni pona bana peut-être ko mwana ko kokaina bana na bino bakoko bazwa tamwa kete mo ilamba balata wana ni mama na mimi mtato expliquer nga ponga makambo nyoto tie banda na yeba kite leo ko mona onka mama dota nga ko benga nga tuninga pocket aye ko tikolo biloko nga bitema ko ba benga pocket yo tikolo biloko na idona décembre bon loko na yeba makambo na mona mutu musuka ko za msuka mo ilamba mo ke shemi to mona apeti muta foto ko na peti ana bikoli wana za mo shemi to ko na kati na mona onka ba mona yeba te za ki kolia munene basala ki pona biso nyonso na yeba ki ma histoire na ti donc na mama da bengi nga expliquer nga donc ko bilamba benga tindeli nga carton na ngeze presque ko mo yeba seka tinde ki biloko pona ba bengi voilà Mamadou relation dans un maman complexe Maman Coco, c'est vrai que vous avez apprécié. Relation nous avons pour qu'est-ce que vous bien naka ou yebi magamoga où c'est passé. Maman je les connais maintenant pour qu'être relation tout cause en maman. Na yebi quand ça théâtre na émission donc nous avons un problème na été que tu vas entrer que tu as bien mais dès que tu as raté on bien na maintenant tu bien na ta part ka bien nga tant makambo shiko pour le ngeko que ça va nous la moko ndi to bien que tu la capacité to bien na mais tu as bien bon sikoyo koyeba eke batindela ebino biloko epai ya ser na biso ya poto oyebaki yango ndenge nini benga biloko ekoma le 22 décembre nga mpe le 22 décembre azala na émission mona ngai kosala nde aye kobenga ngai oyebisangaki biloko ekomi biloko yango na natindi o mama momutu atindi bo nayebaki kaka ke lokwa deja euti deja mosika ekatisi bamai